bato balobelaka ma bango baa bato okeba na bango baa bato kopanga tomoni babimisi sous série mosusu ya bavoye sa Gomez mosusu liso ebimi et puis bazwa averti biso na bato ebele nabiye neti Gomez confiance yango nini apesaka mwana na kosoli mambo ebele biso benge mwana wana nani te mwana otine bafosi oregrete mpo na kaya ya na ngai mpo na papa na ngai nalingo balaka mpe ya nini te mpo aza bayaya oyo eza yaya okutani na kati ya mouvement banzela asala basuccès asala makambo ebele lelo ntongo namona yaya kondima te azali porte parole ya soso makola soso mpo makola soso tokotika otanga kombo wana te makola soso tokotika otanga kombo wana te Elie batika kolobake naza famille libota naza abaku. Non, batika. Baza ba collègue na bango, Belvie mo ba bino ya yo za artiste, ko ba to ba famille libota. Alo ba na bango te. Ah, to ba la te ba ba vérité ko. Alo ba na bango wala ko nyati. Ba vérité ko nyati Belvie alo ba ke te ko ba bongo te. Ok, les fois que malais mettez. Pourquoi y a qui yo moko ba benga ki yote? Kwa yo luka ntere. Siko pe tant pour yo moko ba benga yote, tant mo ke na okende. Mais vas-y. Ta chance. Belvie ada mama ya mutu moko te na mokili o ya intérieur ya théâtre po a fouté là on a garanti locatif boni boyoko. Yo wana kwa ti lo kwa Belvie. Likamu munene. Wana nzoto lo kwa Belvie. Yo kutu biso moto wa pété. C'est calme s'il vous plaît. Na zala kité na bando lo baté. Yo kutu ndongo za bongo. Abeka moko li babiti pour les gâteaux ba bongo tiki noza boy pa na ngai. Oza artiste. Osala musala non mais parce que ba bengo sala musala. Si Belvie était problématique pour na benga bureau de la film. Pour na benga Omar. Mais on n'espère comment na S. N'espère que Pierrot na S. Ah, tout ça là-bas. Pourquoi a-t-il maman Kambo a tourné? Maman Kambo a tourné na SBT. Pourquoi a-t-il dit je l'aime? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous êtes dans Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse, Mobala Litoutou, beauté à 2e République, beaucoup à moko de la presse, préfet de discipline, papa Koulouta, famille Bota, Koko Aba Warrior, Bakombo Ekoye Ebele parce que nous avons Biaka na Moussalo depuis 1903 w.kingani. Donc merci beaucoup Nabino Toubola Nabiso. Na Active Final Télévision, vous continuez toujours à s'abonner. Et surtout, vous avez na GI Télévision, il y a la patronne Jemima Ibele, il y a l'équipe Tendresse, l'équipe Yabola, l'équipe Miss Lolo, l'équipe Barabasi Onyoso, Banyangala Kato, Bazaka tout autour de Sila. Donc, on a vendu dans la patronne DG, on a dit que c'est aussi cette émission, il y a à boire et à manger. Donc, Bazalo Kwa Bangote. Merci beaucoup d'assistance, il y a président Junior Moyowabu, Motonabiso Mayele. Là, c'est comme un français, parce que la lokota batie ba ile na nzela na kangisa. Merci beaucoup na Jansi Mabana. Moi na star aza star. Donc yene mutazo kamba biso na masolo awa. Merci beaucoup na Junior Tofla Lek ya batu ya Blandine Basele Pio. Ambote Bele et Tanya Baoso nazolela. Voilà. Tout ça na Jemima Ibele pour mon émission déjà na batak wana. En tout cas, esali mikolo Bele na yamarasu Jemima Ibele te. Ye kayu ngape kayu. Mais lelo toye kokutana. Bande ko bo serrer ba ceinture parce que lelo ce que c'est qui peut moi likaya ba mungu pembeni et ko sala lelo côté za na ngopo. Awa ezaka recadrage. Aza ma finga te. Tozo recadrer. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tozo banana on a promotion parce que ndenge tozo sala émission awa. Nous sommes déjà 17h15, na 16h30, 13e épisode de film Nabiso et Kotaki déjà.
Maman Belleville nazo comprendre déjà pe question nazo tuna ngo mikolo yo ba ndeko o to so to sala bango musala oyo ba épisode ya ba 12 ou 13 11 ba bakoma ko banga ngo Belleville kandi azo affronter ngo poani film moi uto le gars suka itina 17 andeko bele bakoma banga na ba 8 ba sukisi ya po 1 2 3 kabaseli omo kuya be na ba vie mais maman Belleville kandi azo continuer toujours ko affronter ngo merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Nalinga mingi miso na bi mamita Dina de Belgique. Ah, na lati yango te nalinga na beta ngo boye. Mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup na papa Jaboud Mayembo. Oh, je mima ibela pesa nga lelo. Ngaza ke ngrate. Motema ya mama Anas. To ka de mama Anas za Warriors. Na ebisi abia bondela papa Jaboud Mayembo na nzemba fali pou. Donc, le couple bio, na pesi bino bambote belé. Bambote belé na bibi Chiesanga BBC, sans oublier la maman chérie à moi si base à Londres. Maman Aminata Toulomba, maman Claudine Bokatola, maman José Lusadusu. Sans oublier Gina Mabia la yebi, c'est la Fortuna vraie chérie à partager vidéo. Voilà, chez Mima Ibele. Maître Kim Sinabiso. Bonne santé. Oui, santé qui est bien par la grâce de Dieu. Nous avons ça la mission Moulou. Tozali, tant que Madame Belleville, bien, tant que famille, on a fait Maramboulou qui est bien. On a fait Naza bien, Dieu nous donne la force, de l'énergie. Tout ça pour vivre. Voilà. Donc, Mikolo, il y a permission na miniature. Mikolo, il y a permission na audio chez Mima et Salondé. Bon, déjà, bango ba yebi que j'ai mis les stars na bango et tant papa na ba otanga la miniature otaka na famille bota na bana basi o photo qui doit attaquer pour aya là j'ai mis alors ba attaquer ba c'est là des réponses et après na zo qui fait décision la femme na dit oh mais ba tout ba attaquer na trop ba tanga la miniature to na ko za peine grâce na pe mutu on peut na ko répondre bango mais Nathalie tu na 2100 toi la 2000 combien 2100 yosa toi 2000 combien toi la 2024 na 2100 na ko répondre bon 2100 on la saka que na za ingrat j'ai mis ma 2100 est-ce que tu recommandes ngo attends na sama belete ana sama bendo répondre et pas bonté ah bon mais ba permission Mikolo ba permission nga bazwinga na ba audio parce que o so na bateau yo o ebete que non muto na ko so anete muto na ko benge même pas même pour la prophétie info ba tout ba mona la vie et ce qui na internet si ba internet c'est kenda ka bongo après internet il y a une vie après internet à fond makambo to fane to lia to mena to seka c'est ça alors makambo ba Belleville ba sila ka ngo sala avec la tête so moni muto lingi so te musika na o olukate on nuirier olukate ça le mopotela o la peau de banane akwa ya lelo sur la 2026 total na misu ko baka ba bebe basila o ezati na basalo ba 2000 comme 24 tina 2030 32 33 ezalaka ebite nzambe ne mutaho kamba biso voilà Jemima Ibele film na biso traumatisme lelo yo posa traumatisé et traumatisé na pourquoi lelo boye phénomène moko soki okute na mwasi o abala ya bota to bali o abota bana mutu ba peyaka ba pokase bana na basibisaka ba injustice vous comprenez do yango moni Presley ngamuneka parce que azaki chouchoute ya papa na ye papa na zo bercer papa na pesi ba cadeau maman moni ke ngai ndi fana do ba cadeau oyo parce que comment que pas mwana pour l'accès il faut prendre mon salaire logo mo atika la logo mo na mutune fine mo bipa ngam non sala et erreur tant que na ko luka bato mabe we ba plan nzambe te akoluka gesho oh gesho azali leki ya mama étoile erreur monsieur dani na ba famille boboto mi papa moko to so boboto maman moko boyokana te ce qui au moins étoile na ba leki ba kina relation ya bien ba yokanaka et gesho na ba keno au moins na ndeko langa donc ça la gagne yeba gite ayebite amonika ke no ba elinga koba pesinga la quoi sali pe le kwa ngobe bu akimba mo lubumbashi akompe la vie ne pour la coûter na 1m86 ba coûter kuna lubumbashi donc ça montre que madame Belleville a côté à la place où on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire à côté de la vie réelle il y a plus de bateau. Beaucoup des enfants en souffrent. Beaucoup de enfants souffrent en erreur ou alors il y a pas comment passer. Il y a comme victime. Il y a comme victime. Et pourquoi Presley a les victimes à Bolingo et toi nana turbo.
lelo boye nga na ebaka papa Serge ebi ah oh moi na tableau moko boye papa non madame Belle ta pesa kina na biso na ebisi yo tableau oyo baye ko annoncer makambo ya Presley étoile ba Christina ne ba sona na place na kata ya chambre ba mo étoile qui alobi nini mission accomplie 9h30 na bia papa Serge papa to fanda ka boye donc madame Belvi asala makambo boye donc mère jongle biso akina biso na bascénario oh to koyi ko imaginer te donc ba action mo inattendu non mais qui est-tu so dans qui moi na ina vraiment na éviter quoi so za mo na ina vraiment bo baninga msu baba na ina te mutu mso ko pe atanga patikina pe ina mais la temps on va ça court il y a ça na téléphone chérie andeni tokutana wapi toi ça na répétition ya orchestre mo boye bazo ba opesa coup ya ke ya baluki pe kuna peza na dance peza la na dance peza na ina akesko ko na kota dance ko yekola ndeni banisaka luketu donc ina eza monene mais eza na ba branche muso akendeki mpona kotanga mpo ayeba aza na matière muso baki mpona kuna mpo ayeba ndeni ya kozala luketu mpona kolingaka bana tika boye alakisaka bango ndeni mosala na ye ezali surtout mpe koyekola mpe mosala maboko mosala maboko neti nini menuiserie tout ça ah voilà donc question lenga na tuna yo pourquoi maman Belleville azokoma tina ba 13 14 épisodes au moment lelo na Congo to mona batebele bazokima akokoma na épisode et asalika posa ya bafani na ye bafani ne posa ezosila te comment so pièce esuki na 9e bakompena maman posa esili te mais mamso na ba 10 ba 12 ba 13 ndamoni tabi alikuwa ngapi maele suka ate na scénario non ça posa na bi mais na mikolo ezoya tono susaka na 30 sauf membe bandi bobi keti na 30 épisode si messi pour moi ba beba ko ke pe lonet na mikolo ezoya koma 30 makam o mbe ko sala ba 85 épisode so ba be madame basala ngo pena ko sana po ba idée ezanga raté aza lokola mutu abotama na omoni parce que depuis le temps on doit CD ba cassette aba da rekomati tant o akena ngusimba akenda ka lokwa mutu déjà bakutaka ile na musane ya musane ya koma pa major bisali yango ba kana aya kuna aya ko sala kwa ko msama ile na simba donc ça veut dire que balobana nini babina musane ngo ba ko kato ba matio miniature est-ce que so ba makambo oloba na biboye jemima bakutaka azokoma pa ya major nde balobi na epa ya ebisani okoma kitoko boye comme ça na solo le laba président Lombe oyata kuna ce qu'on président Lombe atali d'abord la tête akomaka déjà aboni que scénariste oyo ba cousin ekosala ke ebakselanga 1+ na simba voilà le temps yaka de na mutuna tango bino bali bana boze basala ba casting ila kata labo na ba luka tika ezaka bo Lombe tika bo jemima matière bo bombela ngai na madame Belleville bana kozandeni tanga nanu na labwango ndi basala scénario ya groupe Simba Belleville madame Belleville ya luka ya lule président Lombe papa Alain ba 5 bavandi pena na mesa ndepe biso beto anovanda ngai ya mode mayonnaise dudu supu nande ni susu pas film ambweni no 5 et donc ils ont 5 hein je vais t'en offrir na bongo la 5 oyo moi sika moko Belleville biche mobi ko pesi matière hein yango mona papa Lombe lelo boye a resultera Belleville na 2 sens azo a resultera que grand scénariste aibo koma reste mso pesa madame Belleville pourquoi mwana o asali fierté nanga mwana oyo a oza na banzela bango a chocolat ebele babokolela ngo mibali mais mwana wana olobi nini na banzela bango ya chocolat ebele babokolela ngo mibali siko ye madame Belleville akango na musala abiloko na poto na natakaza ba tutu yutaka poto ngasko na bandela ngo awa ya Kishasa tu cacher na valeur na ye elo mwana mbota likasi elo mwana mbota kasi ya ye simbaka to sali ndeni c'est la famille tolongwe balongwaki nango yango boni cacher lelo ekomi mpe na valeur lelo batutu yango koambote pa mage baokomaka te me bazomeka mwa moke. Voilà, en tout cas, je crois bien que je m'azolo bezo pe sanga kitoko elenge o wapi parce que zéro ma finga recadrage kaka. En tout cas, j'ai mal ngina tuno likambo yo parce que ça likambo ba ser na yo ba za bana basi loko yo malgré ba za ba yaya. Guerre le zali
na toile na internet comme on a sert na biso Theresia et puis na sert na biso 7e bagarre yo soko za leki pona bango conseil ni kopesa bango non eza quand même bako yoka yo pe obi niveau ba sert na balinga kayo déjà nakena moko na bana na 7e bagarre 7e bagarre azali bayaya oyo ba traçant nzela je na ye ya ko jouer ba tebe ba mbwatango ba tebe pe ba yeba te je na ya ko jouer ebele ba mbwatango 7e bagarre abanda ba biloko ne okata basuki banda kala quoi maman biso zaki na groupe salon banda kala ayaka na ba style ne okata su banda kala 7e bagarre vi o azalaka na mokala ya misapi ayokela ngo soni te ayakoloba yango na TV elle quoi témoignage mo na monde entier voilà on a battu oyo batikala na vie wana ti lelo bakolinga 7e bagarre po a dévoiler misala bango misapi ok boye a dévoila 7e bagarre lelo boye na musala ya mabe banda kosala ayeda ba fille ebele ala sa bondeni ko ndeni mwasi faut eba citron yango na mona mimika bonga lui mwasi eba citron pour ka javel na mai moi mai na javel na mai te javel nde alobaki mabe mais citron c'est bon javel yango mo ceux qui ne suko bebe c'est sous système bebe ça ba match bebe ça ba match trika makasi donc lelo siko c'est une bagarre na musani wana aida ba fille ebele pour baza propre baza propre ba bele baza ka ba mal propre c'est ba ndako ba sukola te c'était pas grave là pour le pena ba pena allo ba makamusu c'est dit que en fait des jours banda te ba kange sika boy atanga pena ba combo ba salite ba bana nzoto a au regretter sika boy nani jemima au regretter pour la kaya ya na ngai mona papa na ngai ngai ngo ba kambi ba mingi te pour azaba ya oyo to ke meza ya okuta na kati ya mouvement bango ba tracer ba nzela na sina tracer ba nzela asala ba succès asa makambe belé et lelo tonga mona ya kondima ke azali porte parole ya soso makola soso po makola soso to tika otanga kombwana te makola soso to tika otanga kombwana te to ngai ni laza bo makola soso na ko contenir akoloba ngo et puis soso ngo pe ya nini et puis soso ba soso ba wiliki wiki te soso mutaka le soso mutaka la soso mutaka o te kana wenza selemba bien na bien o da que suma ko pola déjà suma ko le pola déjà il faut que tana makolo bwaka ngoli yango to mama moto belebe to mama moto belo boma nini basenya ben boma nini ba hormone bon siko o mona ke ngana ko pesa yana ngape na conseil te pona tangi misomo selenga pasi abeti mwana na fandu wana ya aveugle na comprendre que ya a répondre leki na swinga mba moko na bité amona ya na papa na ngai mais le quoi il me dit qu'il a porté parole ya makola soso mais signé par quelle ordonnance même pas pour signer par quelle ordonnance tala ba commandé botika ko ba commandé botika ko bakomele botika wa na botika biloko bosa basali nini makam suso na lobi yango msuka to amona ndiye na lobi mabe na neni lelo boy Bellevue po akoma film ozana bezo bana acteur actrice quoi ça pas comme film. Pas comme un film. Il faut caster bango. Ça casting. Casting. Ce que c'est comédien on est quoi na talent na yo. On est que belle fille dans na comme film, on est yalou le temps na comme pour ne pas si là. Bon, on a besoin na casting na. C'est faut la fière. Ngande faut la fière. Pour bezi muto ya nga. Yalou le ndenga comme pour na SB on ya nga. Est-ce que vous comprenez? Et pas Bézi dans le coma. Et pas Yalou, et pas Kuna dans SB, Yalou, il est au coma. Pour un verga. Maintenant, les artistes comédiens, vous êtes inconscients. Tikabou. Les artistes comédiens, que ce soit Bézi, que ce soit Silla, et à Bango de Retourna, Bango pas major. Et pas Titika du Bango.
bango basali bezi asali effort abimisi mutusi la landi po bezi avec neke non ya na ngai banda ko ma filme ngala ko kala ngai te po na yebi na ngate abi na meka bezi mta apesa asala kieki a meka po akoma concurrent ya bezi amoni kete na musala esima tifuna na polémique ba na polémique oui tonzimi yango lelo après bezi eza ye tonzimi yango et a problème te mais une fois que lelo yo tant que vous savez que nous calons, voilà, nous colonie ni benani yé pour madame David, enfin, qui t'a dit que non, je suis telle. T'as beau tirer ce peuple dans la chroniqueur, hein? Donc, ma comédie, bah tika koloba que naza famille bota naza abakou. Non, batika. Baza ba collègue na bango, Belvie ba koloba que non, yaya aux artistes, ko ba tuka famille bota. Alobaka na bango te. Ah, to ba la tibe ko ba te. Si, alobaka bango, wala penon nyati. On nyati Belvie alobaka te yo ko ba bongo te. Abeka ma ko ba biti ko le ka tibe ba bongo te ko noza boye pa na ngai. Aux artistes. Sala musana ono, mais parce que ba bengo sala musala. Si Belvie était problématique, pour na benga Pierrot va filmer né. Pour na benga Omar. Mais n'est-ce pas que Omar a tourné à S? N'est-ce pas que Pierrot tourne à S? Tous à la batte. Pourquoi a-t-il maman Kambo a tourné? Maman Kambo a tourné à SBT? Pourquoi a-t-il GLM? GLM a tourné à SBT? Pourquoi a-t-il Cardozo? A-t-il Karine Yamado? Pourquoi a-t-il Karine Yamado? A joué à SBT? Ça veut dire avec un artiste. Donc elle est libre par-ci par-là. Et puis moi, c'est pour le travail. On me tombe boyer par valeur na binote comme on bosse là 30 ans de carrière au sala. Ba 35 ans de carrière au sala, yango beaucoup ba minable. Nini? Beaucoup minable. Minable cela veut dire donc na Google. OK. OK na Google. Ya bwaza na mutamaye. OK na Google. Ba ko ba biloko ba so bongo la valeur te. Ya homme qui tatina niveau o ya bongo. On yo jour na mona mutu mo bela TV, on sait comment parler na bien. Na jouer na CD. Na jouer na casquette. Na suka la ngomuka la sila muka la Belvie mais la leli. Tika boy. Mais la leli. Maman top a jouer na Belvie, so mona mate pa les clips na famille bodo. Asaloba. Jamais. Asa artiste. Ah, mais tout ça ba tout con. Et puis voilà comme bien ma famille bota beja benga binoté. Saba simba bino. Si tango bozo longwa, boke ne poni boke malembe te. Ko yaki yo moko ba benga kiote. Wabi oluka intérêt. Si ko pe tango po yo moko ba bengi yote, tango mo ke na okende, même facile. T'as ta chance. Bezi ada mama ya mutu moko te na mokili o ya intérieur ya théâtre po a fouté là on a garantie locative boni boyeko. Yo wala kwa Belvie. Likamu munene bo. Wala nzoto le kwa Belvie, yo kutu sur moto. Jemima c'est calmé s'il vous plaît. Na jala quitter na bando lo baté. Mamé. Yo za bongo. Yo ma ko le pousser le kwa Belvie. Oh, yo zwaka le ko le ka Belvie. Wa mo siki toko. Ni ko na ngo. Belvie da mwindo. Ah, c'est calmé quand j'ai. On s'est dérangé pour mon ingano moi ça fait seulement garantie. Tu es malade. Ali boma. Est-ce que tu as long avec ça? Tu as pas besoin de place bon là pour senga. Tu as long na question j'ai mis. Fala senga ngamba garantie ngala peso. Ah, ngai ngala peso. Ah senga yo. Mumoni ngala peso. Pour la 4 le mois 500. Ozanda. Ata ba côté moi studio il y a $50 par mois. Non peso, wande ko nanga moi. Ah. Au moins, tu vas le yenge famille bota. De boza boye. So bon meki na oya, bo pele na ozem no ah. Tika boy. Tika boy. Pleurer. Éducation na ngande benda nga mo so na se kamo be éducation na non. Et bendio. Yo boité. Ah, on a YouTube mais toi pas ça. Yo on la télé claire. Le ko YouTube mais ma auto moi na solisi. Mais ce qu'on a l'homme de éducation, yaya ba loko ba moto ba sala na ba sala ngo mabe. Comment la sala maintenant on met tout ce qu'on m'a yélé. Bon, Jemima, voilà, merci beaucoup, Jemima. En tout cas, faute, il y a lumière et si tout ça là, vraiment bon, je crois bien. Tout ça sous, tu as confirmé mais pour ça qu'on le baiser à Kébélé, Jemima est belé, tu chité quand même là, et là quand même tu as ça qui ça continue en côté. Na tuna kiyo parce que ça va guerre, il va serre na binomi balé puis bah ça va nous couper. Bah ça va nous couper ça. Bami kolo kuna mwana papa na ngai ada artiste munene ami yeba ka ke na za artiste ngape na ko kanga yo zo pesa ka conseil pa mwana papa ne bongo ndeko na o ya na o kulutu na o 7e baga pe ndenga da bon asa déjà un peu na vie na e ala le ba ke na vitel mais ba le ba za na pasi za na famille pasi
Yo moni ne balobi ne kuna te. Bongo bango fanya mbongo ba yo beta. Asala problème mbetu. Ba kwa ba dialelo ya muninga mwasi ndeni. Bango ba ozwa. Bango ba ozwa ba kuma dialelo ya muninga mwasi ndeni. Voilà. Muninga mwasi a futela na enfant na sope na GB wana ba futela wa. Ba gas na bango ezala wa. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, to chité pena j'ai mana toutes nos questions oyo. Lelo yo kotala, est-ce que na famille bota mutu mo boye a jouera comédien mo boye a jouera pas belle vie. To mutu mo boye défendra pas belle vie na émission. Est-ce que ceux qui t'ont dit voice ne mo bimi na toile. Est-ce que tu vas larguer mon internet? To protéger. Pas à moi nanda. Moi ma ambasali papa ngwasa te. Papa ngwasa. Moi ma ambasali était. Babimisi voice na zo bonde la Gomez a tienne ba film a bengsi na Nigeria. Leki na Malika farde le osali. Bon na lubite ke Malika mta bimisa Malika pas zui batinde la ki. C'est la papa ngwasa. C'est la papa ngwasa azale kuna ta kumisa da mamu. Ba bakata ba petaka mamu teke na kingakati. Alongwe. Non alongwe te babimisi nde voice na ye nenge abandai ko bonde la Gomez. Acha na film mais ya lobaki akoza mukala mwa mwasi te ezaka kolakisa ke non bango kuna fo lia la bona luta mulai bango kuna ata bo fana ensemble bo sola na ndenga ba keba keba ba telo rek obi to ko sla to sutuki bo ba mimisi voice mama bango téléphone ta rek pona ke non soko o ba ngon soko ote rek te oko sutuka ebimi na la toile. Le mal c'est quoi? Bazo bako baisse batu maman bango. Parce qu'à force que bazo soutenir maman bango, mais soit disant bateau ba le maman bango. Ba bato ke bana bango. Ba bato ko bango. To moni ba bimisi sous série mususu ya ba voice à Gomez. Mususu liso ebimi et puis bazo avertir biso na bato ebele ba ko sa na kati. Nabi neti Gomez. Confiance en moi ni ne peut pas moi na ko soli ma belé bo. Zo benge mwana ana. Non. Que mon not ne ba force. Bo zo benge mwana. Amo bali wanati. Am kono note. Meta da mukona ngama kamba seza ya bana asa mwana. Yakobe makambo ngano to sola na vie. Makambo to banda ko solo la tilelo. Solo bibi na inente. Ebi keda bokile sali boum. Et oui, va trahir papa ngwasa. Nga bona sepeli. Akutana ngala bali na tela bande akutana sale miswala za atiki. Abenga sko luamba. Alo luamba. Ngala sali jenima nini? Asali mtoto kwa attaquer ngai. Moni jenima. Et soir bango pe. Nga sko luamba te zela passer luamba zo kotinga na conférence. Na maka na koti. Jenima. Obolinga sona yana boye. Sona mona na kubuko makola oyana voiture. Le moment où tu as tout la langue, tu as tout la langue. Émission. Et bon, ça. Voilà, vite fait aussi ça va sujet oyo. Il y a loulé bayambie na chaîne na bango. Obi que chaîne na chaîne na bango. Simba. Te chaîne no bayambie ya loulé wana. Chaîne ni boke c'est. Non, on motanga ba combo. Non. Eza kwa yo. Sozo le kana Esther M eza kwa na parler na bino. Et sozo le kana exemple pas ya nima kwa kale eza pas bino. Donc yebe akena le kana chaîne na bango. Et pas bébé simple il peut pas na bino. So ya lula le kana chaîne na bango. Chaîne eza pro bango. Mais abakuki ba tomboki ba lobi eza trahison, asa hypocrite. Ya le tilelo asa chef akata groupe Simba. Directeur artistique. Il y a le petit de l'eau, papa Lombe a fait ce respect. Et puis papa Lombe pour la dirigeant de mission. Papa Lombe a une différence entre Belvin et Sebo Bango Tuba Bana. Donc néo Zabongo so monique on considère si la ya na okayo. So monique considère Belvin ya no mais ma fingande te. Koko lukate o kitsa muninga pona muninga mususu. Voilà. Ça respecter tant que ya. C'est tout. Oza libre. Yo kasi na groupe kuna ya Simba Christelle a joué bien que. Et c'est maman ma bébé a kanisi nante ngolo kanisi pe na casting et rozala po akuta ki na mariage ya coutumier ba sola ki pe en soumer a benezela ya na film ni ono penga o po ma belle vini nga za bongo ako e ka ba garde d'esprit so ka vadi bo sa casting
au moins la soupe na kabake mninga mai point batie blé tika boye jemima maman be maman bimi jemima donc mais on te dit place ils qui ya mutu ya jemima tika boye jemima makambo lo baboye makambo minene boye no boye banga te faut banga jemima ya solo oh maman zaka ba bitumba so comme casting donc on m'a pené que non ana mutu ava commencer encore RTN ça va toi théâtre force mi ka diga ngacha mutu ba mais place na bombela ki amour Kobetok mais nini ngati ali nani presse Luamba ba ko tandeni akopona bien bazala bitumba bango babunda kambamba mais ye ki bonzambe ka bonzambe abomte yalule yango mona lobaka yalule ayananga mais ba tu ba féliciter une émission wana yalule abeda mais na kama nini ba fingi na ba commentaire et pour atali ki sala ke ba erreur trop te ba fingi na commenter babi il fallait pas le bamo il fallait confirmer tangi ba komba ba na wana o ba longola bango na groupe Simba au moment ba ndeko ba ke baza babaku e bazate seul muto kwa ile directeur la kata pour sera tente c'est que bazate so le bela muto liboso fa ba longola c'est que ya lule ba longole po le mo ale kala te ba asala ba émission yemo mukonzi azali qui exemplaire te au comprendre avec exemplaire te dans un sens ça bon donc bon faute de lumière vraiment to komo ke na suka to zaki bena bela ko loba dio to zaki bino mo mikolo belé mais à suivre le bino président Junior Moyo à suivre ba moté na quand même voilà merci beaucoup je veux seulement rappeler la famille Libota na ebité so émission ko ta leloté c'est que ko ta lobby déjà les 12 samedi c'est l'anniversaire de Poutine de l'écriture madame Belzi Kondi la patronne de Mukola Mbotama na ye et Mukola Botama donc moi testo moi souhait moi cadeau en tout cas ekozala en tout cas to sepelisa Belzi Kondi mutu oyo nzambe atie wana pona ko sepelisa biso ebele bokela ba prière timbozra ba leçon kana ba fumer madame bébé komaka. En tout cas, je demanderai à ce que vous tourniez surtout au monde à moi quelque chose. À toi, tu n'es pas langue coma. Tu n'es pas qu'il y a comme coma. Pardon au Tinda. Il y a que contribution dans un fonds nayo et coco en tout cas. Merci beaucoup na notre engagement et faut tenir comme il suivre vraiment comme il suka bande ko limbisa biso lumière pena faute lumière en tout cas merci beaucoup to comme à la prochaine occasion bye bye.